A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bande ko balandi ya émission na biso matea na biso na lingala na pesi bino salam esika nyoso bozali. Lelo nazana posa to kabola matea mayetali mawa. Soko sala eloko na mawa ya Nzambe. Lelo nalingi to kabola mingi bazali ko sali sana pe ko sala makambo ebele mais ezali ko uta na mawa na bangote ezali ko uta na bolingo ya Nzambe te me na mawa oyo ezali bongo mawa kaka pona amoni moto azali na pasi ko salisa moto te po soko moni na pasi mais salisa ye pona na bolingo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alors na conséquence ya bakambo ebele oyo tozali ko salisa na lelo omona mususu aya telemi alobi na salisa kai na pesa kai na salaka boye eza makambo ebele eza na sima wana. Lelo naza na posa bongo to kabola hadis moko ezalaki bongo na histoire ya Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam na ndenga lingaki akufa. Avant liwa ya Musa alayhi salatu wasalam akutana kina ba incident mibale. Hadis ezali molai makasi me bande ko balandi ba bolingo bolimbisa ngai tango ezali mokie maloba ya Nzambe ezali ebele. Alors Musa alayhi salatu wasalam tango alingaki akufa na nzela na ye to po akende kokutana na ange de la mort azalaki na susi makasi. Susi na ye ezalaki ni natikaki bana na ye mibale bana wana bazalaki mikie makasi moko akokaki komema muninga te. Alors akomaki na stress makasi aza kokende na katikati ya nzela. Stress elekelaki nebila Musa alayhi salatu wasalam Allah subhanahu wa ta'ala alakisaki ye bongo libanga moko ezalaki na katikati ya nzela. Alobi na ye oh prophète na ngai Musa libanga oyo ezali na katikati ya nzela zwa nzete na yo beta yango. Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam azwaki bongo nzete na ya beta ki libanga wana e libanga wana efungwamaki na katikati. Bande ko balandi ba bolingo nini bimi na katikati ya libanga wana ezalaki frumi azalaki kolia matiti ya ver alors que ezalaki na tango ya elanga frumi wana tango aza kolia matiti aza koloba subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar kembo nyonso ezali ya Nzambe. Frumi wana azalaki kokumisa Nzambe na tango ye azali kolia frumi wana. Allah subhanahu wa ta'ala Nzambe mokonzi alobi na Musa susi oyo yo zali kozala pona famille na yo yebaka ke ngai Allah mutu na kolesa famille na sima na bango ata kozali te na kopesa bango maye koleka na oyo yo zalaki kopesa bango tango yo zali te na absence na yo. Musa komaki na confident makasi akomaki na bolingo makasi pe azalaki na bondimo makasi ke soki ye azali lelote ya Allah subhanahu wa ta'ala akozwa charge ya famille na ye ya bana na ye. Confidence wane lekaki makasi ti Allah subhanahu wa ta'ala ayeko lakisa ye grotte moko ezalaki na katikati ya nzela. Alobi Musa alayhi salatu wasalam buka grotte wana. Musa alayhi salatu wasalam azwaki bongo nzete na ya buki grotte wana. Na kati ya grotte wana Musa alayhi salatu wasalam a constate ke mutu moko azalaki na kati ya grotte wana azalaki bongo mutakala azalaki na elambate. Alors azalaki na katikati ya ba fruits pola ba pomme bele pola. Musa alayhi salatu wasalam atuni na Allah subhanahu wa ta'ala oh Allah maye nini nazali komona awa. Allah subhanahu wa ta'ala alobi moni mutu wana oyo azali na katikati ya libulu wana alobi na ye na kokotisa ye na lifelo mukolo ya kiyama. Musa alayhi salatu wasalam afukamaki bongo liboso ya Nzambe pona kosenga mawa ya Nzambe likolo ya ekelamu wana alobi ya Allah mutu oyo soki mutakala na ye monani ezali ngai mnabuki grotte na ye mabe ti molumbu na ye komona na Nzambe alobi na ye te ezali pona bolumbu na ye monani te mais parce que mutu wana azalaka na confiance na ngai Allah te. Bande ko balandi ba bolingo mutu wana azalaki na confiance ya Allah te la lolenge nini pour Allah subhanahu wa ta'ala il faut apesa mutu wana ya kolia 3 pommes depuis Nzamba kela na kati ya grotte wana mais mutu wana azalaki toujours na confiance te soki Nzamba pesi ye pomme moko na tongo akolia moko katikati abombi alobi peut-être na midi Allah subhanahu wa ta'ala akopesa ngelo kwa kolia te na liango na midi tango Nzamba kopesa ye mususu akati yango lisusu na katikati alie ndambu etikali ndambu so chaque jour azalaki kotika la bongo na pomme moko na ndambu likolo ya kozanga confiance na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lobia ko chai na kati ya jahannam. Bande ko balandi ba bolingo to pesa confiance pa ya Allah subhanahu wa ta'ala po yende azali mokonzi ya nyonso. Nzamba sengi na biso to ndima ye kakate to sa ye kakate mais to pesa ye confiance trust confiance pa ya Allah ele kinyonso soki tozali na confiance pa ya Allah subhanahu wa ta'ala te
ezali na intina te tovanda toloba tozali bandimi. Na pesi toli na mipesi tolingai moko na ba oyo nyonso bazali kolanda mateya na biso ya Islam na lingala botikala malamu. Mais avant eloko nyonso po yo sala yango tala soki osali yango na bolingo ya Nzambe to osali yango na mawa ya batu. Mbala ya sima insha Allah subhanahu wa ta'ala tokolanda mateya mususu oyo ezali koloba makambu ya mawa ya pasi ya bitumba mai mazali koleka partout na kati ya mokili lelo botikala malamu na kombo ya Allah na pesi bino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.